dit FARDC, il y a non, ça c'est le CFRD, ils sont tous dans la Simama Pingana, ils sont FARDC. Donc vous tenez ma côté, vous avez toujours un bon moko. Ceux qui m'ont voté le biseau, vous avez un système sur vos mais tant que FARDC a le pouvoir, moyen 1 cm à RDC qui n'est pas pas. Exactement. J'ai dit et je vous remercie. Pour mettre le vice-président, on va voir la question. Viva! 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 Ok, ne pas fonctionner quand on Rwanda makasi, pas comme ça la kaboye, mais comment biso wa, to saka na mindelo yo, yango peuple tomoka ki et tumaki bapine au tsiko bala biso, bazo sala bango pona boy, mais toko kena mindelo kino suka, wapi petit beto. Mwana mboka na utu ebiso ete Etienne Tshisekedi ya Mulumba de son vivant alobaka que non, vous les jeunes des peuples congolais, prenez-vous en charge. 1 centimètre ya linzako oyo ekokende te plus jamais. Yango biso totelemi. Tokoki jamais kotika mokonza mboka na biso te ye moko abunda etumba oyo. Parce que etumba oyo ye moko aluka yango te. Eza biloko ayeko kuta yango. Yango to yebisi bino te ba malheur lino ba biso ba biloko na mboka na biso. C'est Joseph Kabila. Wapi azana ni Rwandais. Nango biso tolobi mboka na biso tokosede yango te. Tokotika yango te parce que ça mabele na biso wapi nzambe apesa biso nzambe apesa tout le monde batu tout mabele na bango biso pe toza mabele na biso tokobunda tokotele na ba richesse tanke toza na ba infiltré na kati ya mboka na biso tokotika bango te yango nde tokoba kongomani batelemi bakotelemela bango na minute tozoloba tout congolais baza sima mokonza mboka na biso batelemele pe babiloko wana oyeba ke complot international wapi MONUSCO alinga sala ekosimba te tant que monsieur le trésor mamba atelemi pona mboka na ye yeba ete mboka oyo ekotokotika yango te ekene na ba ennemi na biso te mona mboka ayi mona mboka petit beto ah tosolo bate affaire ya SR tokutana communicateur ya IDPS azaliwa analyste politique azaliwa tosolo na ye na pleine action ya morale ou epesa magana base mbote papa na ngai mbote mwana mboka mopanzi sango touché to bosani pete senge pe to pesa bandeko na biso ba rolanda na minute na Europe to pesa bango mbote to bosani te pe bana Angola bana Europe mobimba même na Amérique ba kongomani surtout na minute ba telemi sans oublier pe mes compatriotes au besoin na niveau ya Sud Kivu Nord Kivu wapi to bosani bango pete to za de cœur avec bango pe to bosani pe bango te to pesi bango pe mbote to bosani pete mwana mboka excellence monsieur le trésor mwamba to bosani ete sika zalimi bon séjour na yo na niveau ya Europe mwana mboka mbote na yo esengo na biso nyonso na ba onyo surtout bazuli bakuma malamu ya kolanda biso na pokwa ya lelo. Merci bien, s'abonner toujours na kini makambo libaku ekwene itano eke na pokwa ya lelo toye awa pona to claircir masolo o bosolo na ba radio trottoir masolo ya lukuta mboka eske ezokende boso ebate mboka esimbami na maboko ya mwana mboka Fati Beto azali reli na mboka oto votaki président na biso oto yebi ke le père et de mère Petit Beto ozali wana tozomona yo déjà na kati ya masolo toza na base tozota mikete po ozo molobeli ozo panza sango tomoni awa bana mboka batomboki mboka eza malamu toza na président na biso tosepelaki oto votaki mais makambo ezoleka na SR mais tomoni bana mboka bakei batumbi bapine baketi na bambassade tozoyeba te ezali nini mwana mboka esengele bake à l'époque ya Konde Tshisekedi wa Mulumba de son vivant le baké était que non vous les Congolais prenez-vous en charge vous les Congolais prenez-vous en charge na minute tozoyebisa bino biso babilenge biso ba jeune tant que mboka na biso za menacé jamais tokondima sous intolérance ou soit l'injustice au niveau ya
ya Europe ya Union européenne basala biso injustice na mboka na biso tant que toko vivre na mboka na biso ba congolais de père de mère toko tika jamais sous kondima buzo wana eleka te yango ete omoni ba congomais nyonso tu ba telemi na minute ba lobi esengeli to sauver mboka na biso na maboko ya ba Union européenne ya ba impérialiste yango ete bilenge ya ba congolais ba telemi pe na mboka na bango bala kisayete to lingi mboka na biso ezala massacré te na niveau ya SRDC te na niveau ya Congo te yango biso pe toza deker na bandeko na biso na niveau ya Est ya RDC. Ouais, merci to s'abonner toujours na Kin Makambo TV likambo to kolobelaka ba konzi ya SNEL botala makambo ya kura ba konzi ya régie des eaux totala makambo ya kura awa soko biso to kolobela masolo pona to clairci ba imboka bana mboka botenga mate boningana te ba kosa binote na mboka na mbongo moko po boteka mboka bozala toujours mupanzi yango soki biso tozoya awa lelo to solo na bino to claircir bino vérité to solo na mwana mboka moraliser analyste ozali ya IDPS o tosomona petit béton ozali mwana ya fati béton pona to claircir bino masolo bosoka wana eza ya lokuta mboka eza na kimia alors to yeba ndanga nini to kotambola na mboka na biso soko mwana mboka tozali na awa petit béton tozolandela to boite ezali ndembo to boite ezali mosala na ye mwana ya mboka héritier Luvumbu azali joueur abetaka siège joueur avec club abeti mati na ye na Royal Sport na clip oyo ezali ya Rwanda club moko ya Rwanda mais tant joueur na biso héritier atie bi na ye normal atie bi ba peuple rwandais ba sepeli mais na geste o héritier Luvumbu asalaki atie bi na ye azu atie boye bazoboma biso to solo bate mwana mboka ozali wana ozali moloboli ozali analyste politique ya makasi ya DPSP oyebani to moni na mosala ozosala to recrisser ba image po to loba mingi te olobaka mingi te biso nde bapandisango to lobela rabino na acti wana ya mwana mboka héritier Luvumbu papa na mboka ya batu ba suspendre pendant 6 mois potanga tebina asali geste ya mboka petit béton lisolo esali na likambu ya héritier Luvumbu o basali ye ba suspendre pona asali geste ya basoboma biso na geste asali ba suspendre na Rwanda pour ça jouer azobeta na club ya Rwanda ya Royal Sport ya Kigali lilobe ezali mwana mboka oloba toujours to beta masola sikanga na beta masola tikana panza nteke oyebi ete complot eza international oyebi ete na monde entier nous avons des Congolais wapi bazoko beta bandembo eza na Amérique eza na Afrique eza na Europe eza musala na bango eza pe même na Asie na minute toza na ba compatriotes congolais de père et de mère wapi bako sa musala na bango mais vu que batali moko na bango za menacé wapi na SRDC mais communauté internationale bakoloba te yango toujours geste wana basali boye c'est pour vous dire que non. Comment expliquer Rwanda koboma bolobaka te pona nini il faut essayer les bakongomani bayeba makambo oyo ndeko nanga toza na mboko nous sommes menacés des années balobaka eloko te pona nini mwana mboka na minute tozoloba avec son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi to baxele susu mwa muke fati béton mukwa tombolo ye moko lobi ete tozo sepela malamu ete na geste wapi bakongomani na biso bakosala ba jeune na biso na intervention bakosala bazo dénoncer silence notoire ya communauté internationale ya milito bakoma bakongomani balobaka eloko te pona nini en tant que bango ba décider ya monde ndeko lelo yango etalisama ete ezala même les Américains ezala même communauté internationale ezala même ba Occident ezala même Union européenne bayebi makambo ekosalema na niveau ya SRDC yango biso tant que bakongomani eloba kondo Tshisekedi wa Mulumba lobi keno bino ba jeune babilenge ya Congo prenez-vous en charge na minute to kozala sous mot d'ordre ya songolo pakala te
tant que mboka na biso za menacé yango nde na minute oyo bakongomani nyonso basali nini totelemi na minute oyo ndeko na biso Héritier Luvumbuti azali kobeta na mboka na bango yete na Rwanda na Kigali akobeta na Rayon Sport acheli bango biti atie merde mabe nini ndeko na biso na salisi parce que ndeko na biso wana asa congolais meilleur joueur na chaîne wapi uti oleka na niveau ya Rwanda na bango na 2016 tokobosa na l'histoire de se répéter so bazwa ki ndeko na biso Héritier Luvumbu c'est à cause ya meilleur wapi asalaki na niveau ya Rwanda mais lelo bango ba solliciter ndeko na biso ko betela bango mabe ndeko na biso asali ni eza nini achebi na ye a dénoncer communauté internationale Rwanda ko boma biso balobaka te mais communauté internationale akangi munoko na ye où est le mal communauté fait non na ebite comme na association na bango fédération na bango na yebi yango te na zapela tina ko ba nango te parce que baza diabolique quelle jalousie de kotika na beta maso boye mwana mboka masola on a lobby ete tika baza mitema mabe eloko ndeko na sali eza nini a dénoncer communauté internationale akoloba te yango na minute ndeko na dénoncer na minute babengani ye na équipe na ye mais biso toza de cœur na ndeko na biso Héritier Luvumbu parce que tika na beta masola parce que azaki les meilleurs na niveau na ASV Club na mboka na biso na Kinshasa akosa toujours ba meilleur na ye atiki ba meilleur na ya na Kinshasa akaipe kuna asa de quoi il est capable abeta ndembo na équipe de football na bango kuna et puis asuki on était amatisa qui peut équipe de football na bango mais tellement motema mabe jalousie tellement Kagame azad animé de mauvaise foi asuki on était a pesi mot d'ordre babenga ndeko na biso Héritier Luvumbu mais biso ba congolais asuki te kona azaka pe meilleur joueur na avec club na minute beto soloba totiki était akobetela pe ndembo na beti na Royal Sport Kigali akobetela biso pe na niveau ya avec club akosuka pe on était akobetela biso pe ndembo na niveau ya Léopard na ba éliminatoire ya kalamini te ko banda ya coupe du monde tokotika ete na minute to yambiye na esengo tout congolais baza conscient balobi ete aza héros vivant na niveau ya Kigali parce que côté asali asikana beta masola na niveau ya Kigali toza na ba entraîneur lokola ba Gibu Kasa baza kuna na niveau ya Rwanda ba ko entraîner ba équipe de football na niveau ya Rwanda mais ndeko wana azu courage au sein de tout le monde ya communauté internationale ndeko tie héros vivant na mboka na biso mboka na biso ekotika la kobosela yo te jamais et jamais Héritier Luvumbu coup de chapeau merci notre cher compatriote na musala otio sala na niveau ya Rwanda eloko na même le loté lobité et ko interpeller bango que tozaka na joueur moko congolais na mboka na biso asalaka biso boye okeba toyebi ndeko na biso Capo capitaine Chancel Mbemba lobaka la justice de Dieu yana kusale ko sama ata bako boma bisoti justice ya saba to mokili ata kutu balobi te la justice de Dieu yana o comprendre nzamba za toujours juste nzamba za côté ba tuma bete o comprendre avec la justice de Dieu to ko sa musala biso kimia et ba rwandais wana to komona bango susté na sous-sol ya ba kongomani te avec FARDC opia telemi na maboko na mabele na ye alobi ete to kotika jamais konima susté banguna baya kobota ya mabele na biso te
plus jamais seul avec Eloba Fati Beton et Moko. Ok, merci Babi. Plus jamais seul, tu as toujours na sima bande qu'on a biso na S. Neka to le Lobi Petit Beton o azali. Moi na ya Fati Beton, leki ya Fati Beton, Petit Beton nyonso o ba confirmer o ya zali na sima ya Fati Beton. Balobi loin des yeux, près de cœur na bande qu'on a biso o baza na S. En tout cas, ya nene na Goma chez vous sali place ozali. Moko na raisonner lobi bazo tonga ndaku, mais quand on a sekunda massa se bandi. Ba mata likolo yo ba yawa, ça me fait tentouin. Na bisaka bino ça me fait souci. Bande qu'on a biso, tous on a le même cœur. Vraiment Petit Beton tous on a awa to ki lisusu balobi kaka ndenge to continuer masola. Tozo landela bana mboka batomboki mais ezalaka nini na mindelo yo mwana mboka telema ezalaka nini na mindelo yo bani kotika biso te bani kolakisa biso vérité te kaka mindele wana bako kosaka biso bakokende bako fonctionner na Rwanda makasi bako salaka boye mais comment biso wa tozaka na mindelo yo yango peuple tombokaki etumaki bapine oti koloba na biso bazo sala bongo pona boye mais tokokende mindelo kino suka wapi Petit Beton. Mwana mboka na uto ebiso ete Etienne Tshisekedi ya Mulumba de son vivant alobaka que non, vous les jeunes des peuples congolais, prenez-vous en charge. Na minute où il est temps, ndenge omoni te peuple batelemi mais batelemi basenga nini te départ na bango te esekeli basa nini bakeni basuki biso na eloko te tikanga na yebiso ke combien des années MONUSCO Monique o baye bobenga Monique baye na mboka na biso ils ont fait combien des années na mabele na biso baumeli metoki MONUSCO ezopesa biso mayele o basolo baba vérité SSE solo balobi vérité balobi koto mais koto babimisi koto ça peut compliqué tikana beta masola baye bakongomani basosola makambo oyo panza masola Petit Beton yana ko episode yana ko episode communauté internationale bayebi mayunyo so ekolekana mais tellement za Congo na biso ata kutu toke ko defa Jésus-Christ aya kobundela biso ba Kongomani aya ko défendre territoire intégral ya mboka na biso ekosimba te sans que biso ba Kongomani sotelemi na milito oyo conscience ya ba Kongomani etelemi elobi ke mboka na biso koko kende te eloba le chef de l'état moko son excellence Félix Antoine Tshisekedi Fati Beton baksela ye eloba ke ata 1 centimètre ya linzako oyo ekokende te plus jamais yango biso totelemi tokoki jamais kotika mokonzi mboka na biso te ye moko abunda etumba oyo parce que etumba oyo ye moko aluka yango te eza biloko ayekokuta yango toyebisi bino te ba malheur nino biso ba biloko na mboka na biso c'est Joseph Kabila wapi azanani Rwanda nango biso tolobi mboka na biso tokosede yango te tokotika yango te parce que za mabele na biso wapi nzamba apesa biso nzamba apesa tout le monde bato tout mabele na bango biso pe toza mabele na biso tokobunda tokotele na ba richesse tanke toza na ba infiltré na kati ya mboka na biso tokotika bango te yango nde tokoba Kongomani batelemi bakotelemela bango na minute tozoloba tout Congolais baza sima mokonza mboka na biso batelemele pe babiloko wana oyeba ke complot international wapi MONUSCO alinga sala ekosimba te tant que monsieur le trésor mamba atelemi pona mboka na ye yeba ete mboka oyo ekotokotika yango te ekene na ba ennemi na biso te calculer yo moko dozaki na mboka oyo mais c'est Joseph Kabila zako au sommet de l'état bandimaki ete basala brixage tout ça on a ndeko biso tozotika ye po asana musala ozosala Petit Beton mais tomoni ozana sini wana osala pesi pasi tomoni siko awa gouvernement tomoni ezovanda kala te Sénat pe tozoyeba te kuna ndenge nini ezokendele tokoyeba mwa lisolo poto conclure Petit Beton yango tolobi gouvernement ya sika kala mingi te koya toingi pe tomona ba jeune ya bilenge ya sika na kati ya gouvernement na babunda po basilisa situation wapi ezwami na niveau ya SRDC yango tolobi ete
au gouvernement et tout le monde a battu le là son excellence mais c'est Trésor Mwamba vraiment je vous salue ça kitoko vraiment Trésor Mwamba ba chouchou oyo ya IDPS obiso to bengaka Océan de la sagesse. Océan de la sagesse. Trésor Mwamba. Océan de la sagesse. Maïle. Le PCP Mbote wapi azwami na minute oyo. Musala kitoko na baba pifo au chef de l'État au PCP kala mingi te. Yango biso to senge toujours asa musala. Akende liboso. Yango pe biso to lobby na Sénat ya tout to mona pe bilongi ya na wana batu lokola ba Trésor Mwamba baso ba place wa pasa mayele batu ya mayele asa na souci ya population tozolinga ba développer pe mboka na biso vraiment sans oublier pe notre secrétaire général M. Augustin Kabouya ko sala musala kitoko na niveau ya notre très cher parti IDPS musala kitoko ya management na ye wapi toko zo babibonga ya kitoko makasi yango pe to tumbeli bango to soki pe wana te tozokebisa pe bato bakomenanse pe notre secrétaire général M. Augustin Kabouya l'État oyo bino bana IDPS bopesa confiance na bayuma wana te parce que baye Simon pour pas déstabiliser notre très cher parti IDPS oh non ya monsieur wana otoko benga wapanga po baya ko bebisa parti na biso mais parti na biso eza en bonne voie avec notre très cher secrétaire honorable monsieur Augustin Kabouya to tumbele pe musala malamu wapi bauti ko nommé pe tata mokonzi mboka informateur a identifié majorité au sein ya parlement ya mboka na biso tombele musala kitoko makasi et to banjete musala na kokende kitoko po ba pesa biso mokonzi mboka na biso majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Merci bien, s'abonner toujours na Kin Makambo TV. Oh wapi tozaki na mwana mboka petit béton à lobby bino masolo boye biye o azali parlementaire na artiste politique o apesa ka masolo o IDPS boye biye lelo to pandi masolo pe to komi na suka na biso bomoni parlement ezo salama makamno ezo salama mokonzi ya mboka Fati Beto azali mukwa tombolo papa na biso ndenge papa Lupangu awasala musa kitoko mwana mboka de père et de mère bomoni ndenge kei bo s'abonner toujours na Kin Makambo TV papa na biso na bike to seli mwa mbote yo et puis na batumi bale misato to conclure émission na biso yango na lobby mikolo kala mingi te gouvernement national ekobima tolengi bato asika na gouvernement wana tolengi pe bilongi asika na niveau ya Sénat wana ça veut dire surtout moni elongi ya Trésor Mwamba ekosala biso national na Sénat ekosala bien poza na souci bana mboka c'est un patriote azatala ndenge wapi babundi makasi pona makambo IDPS babundi malamu babundi makasi pona mboka na biso République démocratique du Congo surtout moni yepe na kati ya gouvernement oya sekatata mokonza mboka akosala for exemple c'est Chilombo pour sepele malamu parce que baza bilenge au chef de l'État mo lobby na ngina travail na bilenge ya sika lokola batu lokola batu Trésor Mwamba ekosala biso c'est de la sagesse malamu makasi aza chouchou na biso ya bana IDPS motema na biso Mwamba océan de la sagesse mais c'est libre penseur, l'homme de toute poussière. Vous comprenez? Alors, c'est bien makasi, azape na nouveau gouvernement, so azwami kunate, azatana sénatorial na niveau ya Sénat. Azala babunda malamu pona mboka na biso pe ekende liboso. Merci bien vraiment papa mokonzi totombeli yo vraiment papa na biso ngo papa Lupangu merci na musalo za Ereli Fati Beton mu kwa tombolo papa na biso Fati Beton ko tombola ba o pe basaki musala bien le rôle ba Trésor Mwamba soki le loza na gouvernement wezo sala masiki o sala biso bien ata na Sénat kuna eko sala biso bien parce que yaza chouchou ya peuple congolais aza moto asali musala travail mingi pona IDPS kamet ako récolter moi quelque chose à bénéficier ne loko asalaki le lo soki to moni mutu to lingaki aza na sika ya musala ya mboka na biso
biso ekosala biso bien po asa na souci na biso po mboka ekokende pe liboso bazo soutenir makambo ya chef de l'État Fati na biso Antoine Chilombo tolela mingi vraiment on est toujours là to sisi na biso to moni to zala petit beto awele la kuna na yebite liloba déjà to conclure to s'abonner toujours là na kin makambo to yaki lelo poto solo là ouais mobule le gars na Kinshasa na kin makambo parce que kin makambo na minute nde makambo ozo comprendre mambo yako le kana mboka awa nde bango nil para ya ba uzango te mais na kin makambo nde makambo ba uzwa makambo merci papa nangai merci vraiment je vous respecte petit béton merci vraiment tout ça qui awa na petit béton na mboka wa e oto yeba ki awa na kati ya kabamba bomona ki atelema ki liboso asa molobeli munene petit béton asa analyste politique bokomona ba image na ye devant un ingénieur babu wana na ibisaka bino mobala mwindu moindo ngolo mon ingénieur Montréal oya sala kanga totamola kana partout ba matadi ba boma ba bandundu tokenda kana ye ndeka na yebisa bino bokomona ba image oyo petit béton nenga solo bela batu nenga soteya bino moko bomoni déjà misusu leki pe boko continuer komona ba image to yeki awa pona nini sukale koma mungu atene na yebisa bino tout s'arrête aujourd'hui sifi final qui ça c'est pela ki moto ba radio totoire et lobby même mo konti to suye to voter mo konti to lingaka ye même vous le kotibwe ezali mo buluté ezalaki babulutie ezalaki ba peuple congolais bana mboka batelemi ba occidentaux mindele oyo ezaka nini batu batomboki bazobuma bakanali plus bazokata ba américain to sala bino nini na mboka na biso yango moni peuple congolais telemi bazobeta biso masasi to solo bate peuple congolais telemi yango moni joueur na kati ya Kigali na mboka wana akokite makila héritier lufemu akokite atie bien akokite bande konanga na S ya nene na Goma ezopesa pasi to pesi yo mbote mais nazo raisonner ko bengi ngao to solo la no kuna bino kuna ni bolongo na se masasi zobeta bomata likolo bozo mandeko na biso loin de chez près de cœur tout ça même motema moko pour s'abonner toujours na kin makambo TV boko sala de cité awa to yaki pena na base nena yebisa kabino so bozo s'abonner ma solo ba no message na téléphone soki to boke mission sika yoko yo message s'abonner papa pour ba image oro songo te awa to ça 23h 23h mais to quitter qui a na caméra babu image pour tout ça na base ya IDPS tout ça parlement to kuta na petit béton pour le rejouer ça passi à son loba so sala musaso te abatu pour faire voir batu bo bungate botenga mate mboka eza mabete mboka eza malamu président na biso ya mboka mwana ya mboka soka tasali kamu to ko funda pa mama Marthe to bi papa wona mama bango yaya papa yeba timba. S'abonner toujours là na kin makambo TV bozala de cité maman Esther Lotambe na Paris famille mabote eske bozali bosangana bishiri babishi conféré na États-Unis yo yango na Jenny Diala bosala na bino nyonso na bosante mama Adolo Nyanga mama pasteur o tombola njili tombola banyanga bana njili batelemi pesa papa pasteur mbote na bana no bakenda kilti matina na tongo to sambela mboka bande ko biso ese babika bitumba esila s'abonner toujours à kin makambo TV babu image wana mobalo ya filmanga kitoko to tambola ngane to matarba boa to tibe Équateur contacter biso za beso ba publicité ba mariage ba fête ba anniversaire contacter biso to sala ba publicité kitoko papa na so longo RKI musika na so banga mboka ndenge tenga maka mais koto ba bimboka ya koto posé pour IDP c'est ça partir ça kulune zate 23h combien c'est un karaté c'est un karaté dans la sacrifice ya boy s'abonner toujours na kin makambo TV boko sala de cité bande ko na biso to linga bino mingi makambo ya kosila